Balandi ya Congo Live Télévision, merci pour vos ara ebele ya la chaîne YouTube namno Congo Live. Oyo lo bela rabino penza live ya mboka Congo, actualité topé politique. Lelo toyo kokuta na mwana mboka le bishop Tshatumba. Oyo azali bongo combattant abunda na mikili ya poto lelo penza azali à l'aise kimia na kati ya mboka ne Congo na ville ya Kinshasa. Na ye penza tokolobela matali politique ya mboka Congo ndenge nyezo kotambola sorti ya gouvernement depuis misela biso to ebite ko mamokolo nini yango to kokutana mwana mboka Tshatumba na ye to meka un peu ko partager surtout liwa ya pasi ya mwana mboka yepe combattant et Epaprhas na ye penza mwana mboka ko meka ko lobela sur actualité yango mbote Congo Live tozana kata Kinshasa au tozana gare centrale bana poto Tshatumba na bino ye na kata Kinshasa au na gare centrale boyo ko sango place basole banda de plateau ye poto bela Congo mboka na biso to pesa sango ya vrai ya fresh authentique ba rumeur eza mosala tant que ba combattant on était les maîtres des rumeurs fabriquer des choses de toutes sortes mais na minute oyo nazoki na Kinshasa faire purement la politique. Ici il n'y a pas de rumeurs, ici c'est la politique. On dit la politique, c'est ici. Yangone toyo kolobela nayo mituna na unyoso biyano yangai ya pression pour ko éclairer bana poto. Oui, mwana mboka Tshatumba lilo penza likambo ya pasi ba combattant bana poto babungisi penza moko pe bobundaka na bango lit mwana mboka Epaprhas oya kufaki babi azaki na poto yaki na Kinshasa ndenge yo pe oye na Kinshasa bobundi litango bo ayata ko bénéficier na mwa gâteau kasi mwana mboka beli babi abengi ba proche ya Felix Tshisekedi et l'autre côté abengi Vital Kamerhe solution te kino akeko kufa na ebite koko expliquer bana poto lolenge nini penza liwa ya mwana mboka Epaprhas esali. Non, mes condoléances à la famille biologique naie, mes condoléances na famille ba combattant nyonso to bongisi sinzeli ya mboka abenga kangape tangwa ye abengi ngai papa na ye baziki na Steve Kambanga babengi ngai abi papa na ye na mboka mais na binga nyonso bazoko rejeter ngai na yebisi ke na yo na ngai toza na différence te na mboko réalité moko ezali oyo bana poto il faut bayeba mwana poto asaki na poto asaka misana na ye ayeko sala misana ya asa différent na biso bana poto soki na kati action bana poto ya action politique action ba combattant awa il y a une réticence. C'est comme si awa monde bimba de salimi monde ya ba combattant ya ba politicien ba bazaki di banda mboka ba ye awa intégration na biso awa ezali na difficulté makasi toza ko ndima mate mais tango makambo zeki ko sala na poto tozaki ko sala ngopo dans l'ensemble to se soutenir mais awa réalité comme que bana poto ba we basaki na action ba combattant action politique awa baza ko se retrouver te ezali réalité mutako ko sangote ezali réalité yango moni ba sans rival balobi ba to balobi ngai pe Tshatumba je peux aborder dans le même sens mais réalité ami ba ezali que ndenge to uti poto to yi awa to yi na ba courant ezana courant ba to bobundelaki Udps baye na compte ya bamoni Felix Tshisekedi na bango président ya Udps actuel président de la République parce que na matambe na ye balandi alors Udps bota la dimension ya Udps Canada Udps États-Unis Udps Australie Udps Hong Kong Udps Malaisie Udps Singapour Udps Jakarta vous comprenez partout dans le monde bango so baye na Udps ma province nyonso ya Congo c'est un parti à 37 années d'existence. Udps c'est connaître 3 générations. Génération ba père fondateur et puis génération ba fils, les autres génération ba petit-fils. Et zali réalité, il faut que le bango socio logique et politique ya Udps.
Alors bato na basa na réalité moko ya ke lelo mokonzi na bango oy babundelaki azali le président de la République. Alors les choses ne sont pas encore mises en place. Alors action ezali lente. Mais ngai de ma part ngai na landi Tshisekedi Felix comme président. Moutako boyang parce que nous n'avons pas de président. Mais ngai na ye awa na compte ya Vital Kamerhe. Vous comprenez? Les pères des orphelins. Ngai na ye départ naza mutu ya INC et puis naza mutu ya Vital Kamerhe. Vous à l'aise le ko yaki na compte. Non pas seulement ça, les dimensions ya INC, na dimension il c'est ça ningi mon côté. Vous comprenez? Ngai tozali na cordon. Azali Michel Moto. Pembeni ya Vital Kamerhe kombo na ye cordon Michel Moto coordinateur ya diaspora. Michel Moto azali na Vital Kamerhe. Azali bon conseiller à Kamerhe. Azali un entourage direct aza pembeni ya Vital Kamerhe aza cordon. Alors attends cela. Allô maman. Babenga yi mbarmoko. Komoni? Komoni. Comme on est. Alors réalité wana ezali que biso za na cordon. Pembeni ya Vital Kamerhe kombo na Michel Moto. Azali cordon il y a INC pour toute la diaspora, nommé pas Vital Kamerhe. C'est-à-dire cordon na biso Michel Moto ayebi mutu nyonso ya INC. Oyo aza na compte Vital Kamerhe. Oyo azongi na mboko oyo. Ayebi ye na kombo. Tozaki na diaspora. Lelo azali awa na kati action pembeni na Vital Kamerhe. Ayebi biso nyonso. Alo téléphone ya yambaka. Ezala butu, ezala moi, au comédie message, Malamoko Michel Moto, attaque à 5 mokonzi, à coloquer espace que a besoin opposition. Attends la journaliste. Attends la journaliste, c'est le journaliste, moi n'a pas de Bosso Gloria, Aza journaliste, après ça témoignage qui toque à Michel Moto. Alors c'est pour vous dire que moi n'a malam. C'est pour que mon émission est différent. Yango, on ne peut pas comparer. Bango, alors on a évité que du côté des Udps, cordon, il y a action ya diaspora comme on est né bilanga yete. Alors yango zo mtanga batu ba komi koya ba komi koluka ba luka pe Vital Kamerhe. Ouais puisque les gens sont makambo ya parti politique était Vital Kamerhe comme directeur de cabinet. Mais ekozala non. Puisque aujourd'hui Vital Kamerhe mais dans l'action passée ozala ki na yete. Les gens ninga ngana yao. Ngai na ke koluka porte kota UDPS te. Puisque na ibi ke ngai na ina compte ya UNC. Il est le président de la République, tu sais que dit Felix, mais ngai na zana nzela mususu. Alors je veux que oyo akufi ndeko na biso toza ko déplorer aye, aza mutu ya makambo ya UDPS. UDPS côté na ye, nazoro kana ba cordon, nazoro ka cordon, oyo azali ko coordonner action ya UDPS, ya diaspora ya UDPS. Naye ba komone ngana lukaye. C'est quoi Belaki ou Ndenge? Abeli sur place, akufidi wa ya Sony. Bande kona biso na poto, ndeko na biso sinzedi ya mboka, akufidi wa ya Sony. Abandonné, akufidi hôpital de Fortune, akufi mabe, passe. Na ibi ata comme hôpital angote, soko hôpital nini, soko dispensaire, sans argent, sans quoi. Soko tokomi ko luka Ebembe, tozongi se Ebembe, toto ko nangwao. Yango na sadi ko lancer appel na côté ya bande kona biso ya UDPS. Bino bato ya UDPS place on vous allez boyo kangai. Bo luka likambo yo bo résoudre yango. Soki côté na biso, lelo ninga na sadi ya soki likambo ikangai butumoyi. Mwasi nanga na poto azana numéro ya Michel Moto. Bakobenga Michel Moto na bana na ngai na mwasi na bakobenga Michel Moto Tshatumba Michel Moto Tshatumba Michel Moto Tshatumba bakoka solution ozomona et pas na biso ça lokolo moi clair mais IDP c'est ça na 37 ans et ça parti à munene IDP c'est mutu nyonso asala opposition na Congo asa mutu ya IDP ya kozomona moi l'enterre ya gestion ya ressources humaines wana ezali ko se faire sentir mais ndeko na biso akufidi wa ya Sony bande ko boza na poto baye pe ebele awa yaka na courant ozaki mutu ya INC sois identifié dès le départ de ton voyage. Oza mutu ya IDPS, sois identifié dès le départ de ton voyage.
Koya kakate que naye na iko kutana Tshisekedi Felix. Tshisekedi Felix est président de la République. Ata bosaki ne ba massa, bosaki ba ninga. Akum président, okumuni susute, ba changer ba téléphone, ba changer ba numéro, akumuni ba promé belé. Okumuni était. Osaki camarade de Vital Kamere, bosaki ba camarade, c'est bien. Mais les lois directeurs à cabinet c'est difficile. Ok, okumuni Vital Kamere, c'est difficile. Mais bien sûr tout ça la structure ça vous permettre que attends moni Vital Kamere te dans un cordon nommé par Vital Kamere appelé Michel Moto. Nakuluka Michel Moto. Oui, moi Mboka Tshatumba, lelo openza réunion FCC na cash et salamaki obino mozali bongo na kati ya cash tomoni 65 ministères. Kasi na 65 ministères wana FCC ezui 42, cash ezui 23. To ebite kino mukolo nini FCC bandozaka likolo ya cash batumi ba ikoloba lokola président Felix aza président étiquette azokoka koko ordonné te akoka lobela FCC te ndenge nini ebela bato bazana kati ya cash ebela bato bana na Udps na kati ya INT na bandi 23 ministère wana gâteau wana boko kabolango lolenge na lebi boye d'abord tozana nkutu ba na pe na saluer action ya ba ndeko ba kendeki ko négocier na FCC. Pambaté selon la constitution, il fallait tous aller dans 5 ministères cash. Puisqu'il faut 10%, tous aller à 5 selon les députés dans le Parlement, nous avons que 50 députés. Il fallait toujours 10%, il y a 500. Donc on a majorité. On a majorité. Biso to zaka kana 50. On a poste clé na ministère. On y est kana si na bana pour comprendre. Mais tala to ke ko bunda, on est tous en 5 ministères, tous 23 ministères. C'est pour à peu près 35% sur 100. C'est-à-dire que ezali énorme. Bah salut na ba négociateur na biso ils ont négocié très bien. Et puis na so ke ne musika. Selon la constitution, il n'y a pas un ministère où il y a chef de l'État. Selon la constitution, ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, ils ont dominé en collaboration avec le gouvernement. Et les chefs de l'État ont collaboré avec le gouvernement. N'a que plus la constitution lobby, les chefs de l'État, dans le domaine de la justice, il est le commandant suprême. Il y a magistrature. Vous comprenez? Magistrature, nous avons les commandants, il y a magistrature, c'est le chef de l'État. Ministre, il exécute les dits, l'administration, il y a justice, mais le commandant, chef de la magistrature suprême, il s'appelle président de la République. C'est-à-dire les magistrats qui les nomment, les hauts fonctionnaires de la cour qui les nomment, c'est le président de la République, qui s'occupe de l'action de la justice au Congo. Ministre, à cause de la FCC, à cause de l'opposition, à cause de la NANI, mais toutes les ordonnances, toute la juridiction est gérée par les chefs de l'État. Tant que côté il y a défense nationale, il est le commandant suprême des chefs de l'armée. Il est le chef des armées, commandant suprême de l'armée. Il s'appelle Felix. Ministre de la Défense a dit qu'on gérait l'administration de la défense. Il ne peut jamais engager la guerre, ni engager le Congo, l'armée, ni la police nationale. Le chef de l'État, il est commandant suprême des armées et de la police nationale. Tous les services de sécurité sont entre ses mains. Bande Konanga Boza n'a pas cité mot de la terre. Boy Moukonzia Mampinga, Moukonzia Justice, il s'appelle Felix selon la Constitution. Alors, justice, c'est quoi ça, Moboko Anani? À l'intérieur, mais Moukonzi Nango, c'est Felix Tshisekedi Tshilombo. Boko c'est bien que oh, le roi Tshisekedi Tshilombo a cédé justice, a cédé Sénat, a cédé Boye. Moukonzi Makambo Nyonso, c'est lui qui engage, qui convoque le conseil des ministres, c'est Felix Tshilombo. C'est lui qui convoque les congrès, les deux bureaux, Sénat, na Parlement, c'est Felix Tshilombo. C'est ça ce qui dit la Constitution. Moukonzi Mboka Azaka Moko, chef de l'État, constitue une grande institution. Yamboka oyo c'est lui qui coiffe et qui gère tout. Oui, moi Mboka, lelo oyo babi était nungu entre moi Mboka Félix Antoine Tshisekedi na Dirkab na ye Vital Kamere. To ali ko mona photo ko bima bon kuna na ba réseaux sociaux babi moi Mboka Félix Vital Kamere kene bon ko kuta na moninga na ye na chef na ye Felix Antoine Tshisekedi babi a komi kuna a oumé la sali plus de 5 heures du temps.
kasi mwana mboka Felix Antoine Tshisekedi aboya koyamba ye ayaki na cité de l'Oya na pavillon 8 kasi bayamba ki était na ebité moi mbutu za kati na lobi boye bana poto boyo kangai ngai Tshatumba na kobisaka bino vérité tina suka mukolo ngai Tshatumba na kozala na possession il y a une information de ce genre il y a que Tshisekedi Felix na vitekamba zo kanate je viendrai vous le dire nous sommes dans la démocratie na kobanga ni Felix Tshisekedi te na kobanga ni Vital Kamerhe te na ko respecter que baza ba chef Nabiso, un chef de l'État, l'autre directeur de cabinet. Mais Tshatumba, ce que je sais jusqu'à cette minute à ma possession, que tu sais que du Félix et Vital Kamerhe basé en parfaite harmonie. Je sais que les ennemis du peuple, basé commenter les surenchères, pour Bakabo, la Vital Kamerhe, tu sais que du Félix c'est son président. C'est ça l'objectif principal. Basé qui kolobake Kamerhe, Azaki Top Yakabila. Vous comprenez? Les lots, Kamerhe, Kabila na Tshisekedi, Kabila na Tshisekedi que jamais à cause ma Kamerhe a un gouvernement. C'est-à-dire que c'est la Kamerhe. Les lots Kamerhe sont sous top ya Kabila te. A commis ennemi ya Kabila. Vous savez que Kabila Moutazoli Tshisekedi, Kabila, Kamerhe a un gouvernement. Mais bino bolingi na Kamerhe nini? Qu'est-ce que vous voulez? De Kamerhe ko combattre moi na batu boy mais boye ba ke Kamerhe simana ye batu bazali entre autres Tshatumba ngai na ko soutenaka Kamerhe ngai na ko zala na Kamerhe to zaneti na suka soki bana potonga na river contraire de ce que je sais. Je viendrai dans le micro na Congo Live ko bisika bande ko na mbutu koti awa na présidence Vital Kamerhe na Tshisekedi Felix son président bazo yokana lisusu te. Nous sommes dans la démocratie to za suna tango ko banga te. Kabila Joseph a ce qui est puissant, Tobanga yete, Tobundisa yeti de Tosa na Congo, Nana Koyako Bangate, Koloba vérité, Yatisaki na Vital Kamerhe. Ce qui n'a aucune information à l'Ulengoana, Bobangate, je viendrai vous le livrer. Mais du moins jusqu'à présent, en ce que j'ai en ma possession, Vital Kamerhe, Natisaki Félix, basé en parfaite harmonie. Oui, moi namboka to comme pour ça bon na suka peut peut saper baninga mosusu ba micro kasi baila muka basangana ki miko eleka ki na Lubumbashi babi bazo continuer toujours combat la bango ya vérité désir n'importe bayiba ki bango maponomi na mona mboka Felix Antoine Tshisekedi bango babi moto a gagné ki élection za ki bongo o ya bango président Martin Fayulu kasi lobby pe mona mboka Martin Fayulu akoza kuna na kaluka pona lobelara makambo etali vérité désir ne na mboka Congo ndenge zotomba na désordre mona mboka Tshatumba ko loba avant l'été depuis Lubumbashi ba changer makambo vérité désir ne sili ba komi ko bunde la volonté du peuple congolais non babo y vérité désir ne bango moko ba pekisi Fayulu na actuel chef naye qui a trois Jean-Pierre même makambo vérité désir ne sili. Nous avons qu'un seul chef de l'État, ça s'appelle Felix Tshisekedi Tshilombo. Hier, Fayulu, et ça dit qu'il y a vacances parlementaires, c'est un député national. Azo que na kan luka, na siège naye, na base naye, a que na restitution, il y a vacances parlementaires. Il a droit, tu peux s'y éteindre ou à la restitution, il y a parlement pendant les vacances parlementaires. Makambo vete disait c'est Sili et ça ressource Baboya na Moïse Katumbi a dit que nous avons qu'un seul chef de l'État qui s'appelle Felix Tshisekedi Tshilombo. Mais c'est Fayulu, tu peux s'y onzela, Kenya na Kanluka, ça la restitution parlementaire, tu es le bienvenu na Kanluka. Oui, to comme na suka mona mboka message nyoko lancé na ba imboka nyoso ba Rolando partout dans le monde entier na kalate gouvernement za ekobima bana mboka baliki na gouvernement nini ba miyibi okaba yiba mbula na gouvernement ya président sortant Kabila ou bien gouvernement opene ba obimisa ba personne intègre au chef de l'état baki ye esengela travailler na ba personne intègre to ekozela na ba yi o ba na cash to ebité ni population ko kozela na gouvernement au pote qui me côté la mboka Congo social les amalamo population à vivre Ndenge ba mboka mususu pe ba vivre à malamu balobi boye mbisi pour la partir à Moutou balobi qu'il n'y a jamais eu une mauvaise troupe il y a que de mauvais chefs. Félix Tshisekedi peut travailler avec n'importe qui a ko travailler na ye aza congolais yango moni ba reconduire yuma azarki mutu Kabila ayaki poko premier ministre akomi kuna ako travailler dans vision à chef de l'État congolais qui peut travailler avec n'importe quel congolais et ça ya FCC et ça ya cash ako travailler na bango muto ya kotengama ako kende prison
nazo yebisa bino bana poto prison ekotonda makala moyibi kombo na ye prison tokozala namba wate sans pitié Tshisekedi ya kotraver na n'importe qui osakani kombo nango prison yango bomoni lelo toza na prison ya Sénat kombo na ye Tambu Mwamba c'est ni que mutu andima na fasi monde ke ngayo na za assassin na tira avion bato bakufa mais lelo za prison ya Sénat to yambiye biso to respecte ba institution merci félicitations monsieur le président ya Sénat to yambi o Tambu Mwamba mais yeba ke moins de dérapage côté ngamamuke kombo nango ce pays. Merci bingo. Merci Congo Live. Oui, to komi na suka émission na biso to yambeki bino mona mboka Tshatumba na ye to lobela ki penza ba actualité ya mboka Congo to komi bongo na suka. Merci na wazaki bongo na sima caméra Guy Botambela matondi na balandi minene basoutenir so mikila poto na moni mon vieux Roger Luma molobeli monene ya président Félix Antoine Tshisekedi un tonton doux de caractère mon vieux David Olito Jean-Si Bomoy papa social depuis États-Unis pe le chef d'état-major mon vieux Papi Kawaya pe maman génie mafuta depuis Moscou ngala bino soki nzamba zongite to monani na micro ezali koya.